Le Tout-Puissant nous aide. Les anges ont chanté Noël. Il sont lequel est le roi aimé. Il sont lequel est le roi aimé. Le Tout-Puissant. Qui solo quel est le roi aîné. Papa qui solo quel est Dieu le Père. Il est arrivé sur terre. Le roi aîné. Qui solo quel est le roi aîné. C'est où qui se passe là? Vous allez, les anges ont chanté Noël. Ils sont là. Bonjour, donnez-moi 10 croissants et 10 pains au chocolat, s'il vous plaît. Pardon? 3 Ok, ça marche. C'est une grande fête aujourd'hui, donc je vais offrir à mes collaborateurs on va fêter ensemble ce matin. Madame, bonne journée. Qui solo quel est le roi aîné. Vous avez des jus, non, vous n'avez pas de quel jus d'orange vous avez? Deux cafés. Non, à part les grosses bouteilles, non? Deux croissants. Non, donnez-moi le place, ils vont prendre du café au chocolat, c'est pas grave. Qui solo quel est le roi aîné. D'accord. C'est ça qui va être petit, non? Pardon? C'est ça qui va être. Deux pains au chocolat. 29,70 s'il vous plaît. C'est bon? Le reste pas. Combien il reste? Encore 12,06 €. Oui. Encore 3 €. C'est la carte bleue. En carte? S'il te plaît. Dans les cieux, qui solo quel est le roi aîné. Qui solo quel est le roi. Ah, merci. Hop, on est là. Quel est le... Ah, attendez. Je prends l'autre. Insérez la carte. Pas la bonne carte, merci. Qui solo quel est le roi. Allez-y.
Madame, e real, água. C'est bon? Merci, bonne journée, au revoir. Bonne fête, hein? C'est le 12 février. Solo que le roi aimé. Les anges ont chanté Noé, qui solo quel est le roi aimé, qui solo quel est le roi aimé. Bonjour, bonne fête. Quel est le roi aimé, qui solo quel est le roi aimé. Excusez-moi, c'est Bacon le Bruyère? Ouais, merci. Voilà, 12 février 1914, 12 février 2019, Dieu le Père qui se matérialise sur terre. Il vient nous rendre visite pour accompagner le Saint-Esprit Tata Kimon. Donc aujourd'hui, nous célébrons le 105e anniversaire de sa présence ici-bas sous le soleil. Chi solo che lei. Il est arrivé sous le soleil, en Tamba, Nouvelle-Jérusalem, Tata Kisolo Kelimokelo, le Tout-Puissant nous aider. Les anges enchantés dans les cieux, Kisolo Kele, le roi aimé.
Qui solo que le roi est né. Voilà. Sur l'autel, le roi sur l'autel, le roi sur l'autel, le roi de gloire est né, il s'appelle Kisolokelo. Les anges ont chanté dans les cieux, sur lequel le roi est né. Sur lequel le roi est né. Tout puissant nous arrive sur terre. Les anges ont chanté dans les cieux. Le Dieu de gloire est né. Papa qui chante les looking. Char, donc fort. Vous savez que le prénom Char veut dire car là, en germanique. Hein? Ça dit que le fort. Papa qui chante les ce jour 12 février. Hein? Comme qui dirait dans le cadre des élections vous a disposé, qu'on appelle le Kimbangomuna. Aujourd'hui, on est dans le mois de Kundi. Kundi, le mois de Kundi. Ah ben, aujourd'hui, on est le 9 de Bonda Kundi, Mona. On n'a pas le 12 février, c'est le 9
9 du mois de Kundi. Kundi, c'est-à-dire que le Kundi, c'est-à-dire un poteau sur lequel on doit se tenir. C'est un support. Et c'est extraordinaire. Ça tombe le 9. Vous savez que le chiffre 9, c'est le chiffre du renouvellement. Quand on parle de chiffre, on compte de 0 jusqu'à 9. Et le 9, c'est le plus grand nombre de chiffres, n'est-ce pas? Parce que le 10, c'est l'association du 1 et le 0. Le 11, c'est l'association du 1 et le 1. Le 12, c'est l'association du 1 et 2. Ainsi de suite. Mais le plus grand de chiffres, le plus grand, c'est le 9. Or, vous savez que le chiffre 9, c'est le chiffre de renouvellement. Voyez-vous, Papa Simon Kimbangu a décidé sur Terre qu'un humain, une gestation normale, c'est 9 mois dans le ventre de sa mère. Et le territoire paradis terrestre, le royaume divin Congo, RDK, le royaume divin Congo, le royaume divin Congo, le royaume divin, pas le démon caché, non, le démon qui crache là, non, ça ne pas comme ça, pas le démon qui crache, c'est une divinité, divin. Et c'est là, c'est le seul pays au monde, s'il vous plaît, qui est bordé de 9 frontières. Oui, 9 pays entourent le Congo, d'après les décisions de Berlin. Chétan, la magie de Bâle a décidé de nous approprier la Belgique, la magie de Bâle, Belgique, ou les Alba, albinos, donc les Foumis, les Foulembi, les Foulizambi, donc ceux qui avaient des mauvaises attitudes, parce que moi, ça dira les individus du monde des ténèbres qui sont venus dominer à travers nos colonisateurs. Pas si nous qui non, ça le déclare. Et donc, ce territoire paradis terrestre, l'abdomen est disposé en 3 dispositions. La tête, le Yayakanda, Angola, l'abdomen, c'est la RD Congo, et les pieds, c'est le petit Congo. On qualifie de franc-maçon, le petit Brazzaville, parce que Brazzaville, c'est un imposteur, c'est un franc-maçon, que Satan avait investi des capacités d'action à partir des loges. Et il est venu, il est rentré dans la marine marchande, c'est ce moment-là qu'il est venu au Congo, en violant la fille, la nièce vierge du roi Congo, Amé. Ce dernier avait violé, ça c'est les déclarations de Tchèque de Philo Benga. Ça c'est le Benga, par la compromise de son ami Ibélébo, qui était un abbé, qui a témoigné ça, qui est un prince héritier aussi de ce royaume-là. Donc mes amis, Papa Kimbangu dispose en 3. Donc aujourd'hui, 12 février, nous célébrons l'arrivée de Dieu le Père, Papa Kisolokele, Lukelo. C'est un politique. Moi, je suis un politique. Dans le cadre de 3P des SP, le pouvoir spirituel, scientifique et politique. Et dans une structure déclarée en France qu'on appelle Centre des enfants de Dieu et Sud-Afrique pour le Congo unifié. Parce que nous, le Congo est une entité naturelle, Papa Kimbangu a décidé sur terre et est une entité unique. Pas de division. La capitale spirituelle, c'est Nkamba. Nous allons prendre des décisions. Papa Kisolokele dira, quand j'irai m'asseoir sur ma chaise longue à Nkamba, toutes les nations nous prennent le droit au point de Papa Kimbangu. Kisolokele Dialunga la Tiaga. Donc, c'est ça. Ça, c'est la déclaration à Kimbangu fait. La première déclaration, c'est aujourd'hui, le 12 février 1914, il dit Kisolokele Kintimu Kamasu. Dieu le Père s'est matérialisé sur terre. Ce qui s'est matérialisé, c'est accompli. Papa Dialunga, c'est la deuxième déclaration le 25 mai, du Noël. Le 25 mai, le Christ Jésus revient de nouveau sur terre. Et la dernière déclaration qui dira, ce qui s'est révélé, c'est accompli, ça met elle est droit au cœur. Diangenda Kuntima. Kuntima Diangenda. À quel endroit? À la place de l'Afrique. À Kambarou fut créé le premier humain. Kakamouki, Adam. Voilà, donc mes chers amis, j'arrive à ma correspondance pour arriver à l'occupation pécuniaire parce qu'il faut bien s'occuper. Papa Kimbangu lui nous amène le travail. Dieu le Père, Papa Kisolokele nous amène la loi, les 10 commandements. Le Tata Kimbangu, le Saint-Esprit, le Christ Jésus nous amène l'amour. Le Tata Kimbangu, le Saint-Esprit nous amène le travail. Il faut travailler, il faut être en activité. Là, donc je vais à l'occupation pécuniaire dans environs de la Défense pour pouvoir faire face à la construction d'un Nkamba. C'est pas seulement Kimbangu nous dit, mes chers enfants, d'après la communauté de Christ, il n'y a qu'en construisant Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, que nous pourrons avoir. Monsieur, vous avez oublié vos chapeaux. Voilà. Voilà. Le Tout-Puissant, il est né. Le Dieu de gloire est né.
Mais là, je m'en vais vous laisser en compagnie de mes amis, des guitaristes, parce que nous glorifions le centenaire de Papa Kisolo Kele dans la suite logique de cette fête-là. Voilà. Madame, Monsieur, votre prochain train destination de Cergy-le-Haut va être reçu dans votre gare d'ici 2 à 3 minutes environ. Prochain train destination de Cergy-le-Haut d'ici 2 à 3 minutes environ dans votre gare sur la voie B. Voilà. Tata Kisolo Kele. Haha. Tu es là. Yerusalem. Nkamba. Nkamba. Voilà. Donc la loi qui va diriger l'humanité, c'est la loi de Tata Kimbangu. Eh oui mes amis, la loi qui va diriger l'humanité, c'est la loi de Tata Kimbangu. Donc les 10 commandements. Afrique, Amérique, Asie, Europe et Océanie. Écoutez bien. Ouvrez bien vos oreilles. Écoutez mon oracle, moi Kimbangu Kiangani. Mes chers enfants, écoutez-moi bien. Eh oui. Europe, Océanie, écoutez-moi bien. Ouvrez bien vos yeux, vos oreilles. Kimbangu Kiangani, je parle. Je déclare. Papa Kimbangu a eu 3 postérités. Dieu le Père, le Christ Jésus et Dieu le Saint-Esprit. Papa Diangenda, c'est lui, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Oh. Suivons. Voilà.
ndege nini mwana oyo azali mwana muke ayimili munoko wana alembolela kepeza malamu ya aloro na biki mpona nini nakokaka boyo kamaka boboyete kolela ya moto mondo epai ya nkolo ntango wana bazalaki koteka baesclave na ntango wana marché baesclave ezalaki lelo wana koleli pamba ntango wana ejili kaka na ntango oyo na ngai tozala biloko esika tozala lokola bana moke tozala lokola mwida mondimi azali mwida esika nyonso toyozali soko yetena nazali chrétien mobitumisa batila mibengo soko ozali kotokunda soko ozali ndenge ndi mondimi na yo olandi maître na yo te na nkolo yesu tobanga na biso mpe tokolonga nzambe na biso azali vivant biso tokosambelaka nzambe ya vivant yokokufa te donc esika wana bamama na batata tosala misala na biso totunga lingomba ya suka bato bandimi yango te ozali mana ya suka nalobaki lobita okozalaki awa nalobaki ete batata abraham batungaka lingomba yatata nzambe aceki fondation awe bapemelaka biso kokana batata nzambe batokemi kasi bacini oyo akotia likolo atia manzanza atia baporte atia bafenetre abokisa bakati na ndako azalaka te donc tata makosumoso egala kolia biso ya solo ntango mwene kiti alelo moni kuelele lelo oyo ngai mutu mwenu bimatela bamama batata tozala solo mwina esika nyonso tovandi malamu na esika wana ezala pro na ntina nini tozala na biso biloko mabe kasi nzambe apokoli biso bilelo bapinie na ye tosambela mpenza malamu tozala bana na mibeko oyo ndenge nzambe apekise kosala boyo te kosala yango te pamba te nzambe soko apekise likabo yiba ntina ye apekise ye tozali banzambe misi nyonso tovandi yango tozali banzambe image de dieu lokola tozali image de dieu tobanga kosala mabe tozali image tosalami na lolenge na ye tozala image ya solo ntango sosoko tata abuti mwana ateyi mwana wana mumbulu ake kosala likambo soko baye koloba na yo mwana na yo tata wana solo yibi nde azali mwana na yo kasi akoloba ya solo azali mwana na ngai kasi nalebi ojali pamba te mwana ngo azali mwana mabe mpe soko mwana wana aza kosala malamu bato basoko bali esengo ya tata na mama te kozala mpe na kati ya solo na kati na motima na ye asepeli mwana na ye kaka motima moni banda te pamba te nzambe na biso mingi ozali bana na
matamba kitoko mwana kuna ko sarate kisangani papa ya pamoja bila pili ndio kama kuyela kusudi kama kasi balala wapi soko tutungite bakolala wapi mala mteso sidi sapata ko to bandi tabo de to kona mobali kuna mala mteso ko sidi sa soko bolingi de papaya makulu waka mokini mobi papaya mutala kabinu tapi mala mteso sala bata to sidi sapata kwana kwate ole to kada kusalama to na kuwe ba hotel bisar kana bongo te batu baru bagi lagi sasa kasih dia ngene mukulu ake kupata pada tapo mine wana kamu tinda mtenge ye pesa na bongo kana seko kana zana bongo te ya solo na 1920 ye batu na kaye bangangan zabi baye beye kibango laksana na mutako ndenge ya sasa bangangan zabi wana bataka kasi yo promosa ni so yo lingi kutunga kuba pesa yo kuba uzana mbo baba kana na akamati zero achina mokoko na yeye asali yangu ya kwesi yo sutu na mabele tikamwana ndakulembo la binyangote yo tuninga soko na zana mbo mbongo nangai batu oya kutia diza hiyo oya kutia dimi oya kutia mbili oya kutia sam oya kutia sega na yo mtotene na bongo nawe nangai nazangi bongo ngai na kuleka bibi boni akosaki akati utaboga kai lelo soko 10 sante da kai yo bongo kwa na toko boni isu boko to sali batwana bado baki meye denge da zali mubulu ye bia zana bongo tena bana kamisala minene akusidi sa ngonde ngeni boni banda kwa ngo silite soko kura izala ki makasi na butunde balaki sibinu sike mavrema ni kamone izala ka pass porque kura izala makasi eto memma ki groupe électrogène o itapla kana ngaite papa tena ibi malamu de kura izala bino porque kura izala faible trop faible même soko to branché na kati na projecteur na biso mine yo se bikufi alors il sera dérangement il y a quoi de balaki sibinu sinde matériel il sera ki ka pass soko ba renforcer courant eh bien vraiment beaucoup kutala makamande ngona banda kwa na buku ndimate ya biso buku ndimate bato bazani na bongo moyente baya botara mto ya zani ndoke mto ngo grand magicien mto ngo azali franc-maçon mto ngo azali rose chrétien litune nanga yezala oyo babenga me ba chrétien balingi ngaite oyo babenga mi bandoki balingi ngaite oyo babenga mi ba rose chrétien balingi ngaite oyo babengi ba magicien balingi ngaite ba oyo bazali ba franc-maçon balingi ngaite bongo ngana zali nani Pasio sesuatu apa kulinga ngaite tika mabenga na sara banda na yaki na finyi mutu na kena ndako mutu banda na koti na kati na enceinte ya parcelle na biso na bandi na ngana kati na ndako kasi mpatu bakubenga ngando bakubenga ngamo yibi eske na kotanga na ndako na mutu ngana bandi na ngai kati na bwani na ngai kata kona na kati na ndako na biso kasi batu babenga ngamo na sala ka bamoni dikambo izali bandimi oyo babenga mi bandimi minene kasi balubi mtu wana zani mtu mabe bando ki balubi mtu wana zani ndo kimoko ya makasi eba kulinga kanga ite ba framaso balubi wana zani framaso ya ndenge musuto lingi yete ba mazise balubi mtu wana zani mtu mabe ba rose chrétien mtu wana zani mabe bongo ngana zani nani atandele to kuyiba kaka lelo mwaye kubibisa ngo izalite soko mukolo mango koke mbo wale
Malika naiva mama. Ya solo mukolo wana mpasi kuzana mukili. Kasi binu bobengi ngai magicien. Na ye wana bobanzani. Bonjour, bienvenue. Binu bobengi nga Oui, ça va. Jamais des poissons, des pains au chocolat, ça va vous donner la clé. On a pris la fête aujourd'hui. Wana dana ndokia ndengi mususu. Soko na kumi na ibasika na bango badingi kumona ngai soko mukete. Muntu mabe nini ngana sala. Ce qui veut dire bazala kana secret. Oyo ndengi to kotondola yako mukolo mususu. Tabo yote. Lelo vraiment na C'est la fête parce que mon père est né aujourd'hui. C'est l'anniversaire de mon père. Dieu le Père est désolé sur terre aujourd'hui, donc c'est la grande fête. Donc, oh, yon so to sa bebe ko wala dia ko sala ani na kai. Bino ba so bozali image nzabe. Donc, to zali bana nzabe. To zali ba nzabe. Donc, moko abibu gina. Kamata talanta na yo. Mema yango ko kumisa mwisika ilaka. Kwa tenza mita tankole yezo ili musantu base pela yo. Na kumuna tata mwana pia ili musantu. Amen. Mukolo mususu mwana na biso moko yempe mukongo ajui nzembo ya bakoreyen la Corée izali musika tata moko pe ajui nzembo yempe mwana moke kaka ajui nzembo bakulu monoko ya ba kuna na Tanzania kuna na Zanzibar kama yeme nzembo wana tozalaki na kati na ndako tozale kulia na tata moko yebe mutu na kuna tekasi azalaki kuna tango bana na biso yeme nzembo na libanda tata wana bandu kolela ngai na bani kasi ndenge nyo yebe mwana mukonji na biso ya Zaire tekasi mukili mususu ayaga kutala biso tomoni mwana wana tini ulia abantu kulela makati sana ngai makebu sika sana tini kwani ukuyali kulia disuste ya dina moni maua ya nini bango nze bango baju ya ngoa na dia solo na uki mongongo wana kolela muntu mwindu yepai ya nzabe ndenge mpasi na muntu mwindu sika na batu ya ndenge mususu biso batu mwindu bazala kumana na biso lukola biloko bisangi ntina ya wana leka mwana isalinga maua ya mwana ngana zala kolela ya muntu mwindu epai ya nkolo atuni ngai ndenge nini mwana oyo azali mwana muke ayibili monoko wana kule mwana na ngai izalaki musika te na lemo laki peza maalamu ya lubia aloro na biki mfana nini na kokaka koyiwo kama kabobo yete kolela muntu mwindu epa ya kolo tangu wana bazalake kuteka ba esclave na tangu wana marché ba esclave ezalaki nze mwana ya ole yima matangu wana ejili kaka na tangu yo na ngai tozali totunga mukili masika tozala biloko bya sika tozala lokola bana moke tozala lokola mwinda mundimi azali mwinda sika nyonso tu yo zali soko lubiete ngana zali chrétien kumbi komisa batila bibeko soko zali mutu akubunda soko zali mubombi ndenge ndi bondimi na yo olandi maître na yo te la nankolo yesu tola tata sibokiba tobanga na biso te tokolonga nzambe na biso azali vivant
bisi to kusambira kanzambi ya vivant ya kukufa te. Donc c'est quand on va maman na batata to sala misala na biso to ngali ngumba ya suka batu badimi yango te. Pourtant de ngumba na biso izali ngumba ya suka nalobaki na butu nalobaki lobita utozala kiawa nalobaki ete batata abra batunga kani ngumba ya tata nzamba cheki fondation bawe bamemela kabiso mukana batata nzambe batungi mi kasi bajili oyo akotia likolo atia manzanza atia baporte atia bafenetre abongisa bakati na ndako azalaka te tonke tata makosoli ndenge alemuli biso ya solo tango mwenda kiti ale tomoni puelele lelo yo ngai mutu mwendo na kongo bibatela bamama batata tozala solo mwinda esika yonso tovandi malamu na esika wana ezala propre na ntina nini tozali na biso biloko mabe kasi nzambe abongoli biso tokomi lelo bapilie na ye tosambela mpenza malamu tozala bana na mibeko oyo ndenge nzambe apekise tokosala boye te kosala yango te pamba te nzambe soko apekise ye likambo yiba tie na ye apekisili yango tozali banzambe biso nyonso tovandi yango tozali banzambe image de Dieu lokola tozali image de Dieu tobanga kosala mabe tozali image tosalami na lolenge na ye tozala image ya solo tango sosoko tata abuti mwana ateyi mwana wana mubulu ake kusala likambo soko baye koloba na yo mwana na yo tata mwana solo yiminde azali mwana na yo kasi akoloba ya solo azali mwana na ngai kasi na lebi otali baba te mwana ngo azali mwana mabe pesoko mwana wana aza kusala malamu batu babani kukumisa ye papa buti mwana ya solo esengo ya tata na mama ya kuzala bena kati na mutima ya solo na kati na mutima na ya sepeli mwana na ye kasa kuimisa ngo de badate baba tadi ni mwana na nzambe na biso ali biso mingi soko tsali bana na motos to sali ba to banga kusala mabe biso bandimi to banga kusala mabe mwini ubye chrétien azali mwinda to zala mwinda wate bato batamula na molili bala da biso wate baya kufuta na nzambe tata na nkolo yesu musa to tia bole mwana biso izala makasi tango na voite wanaza kutala kabatu wakala kufota kuna na sima pabate miri silite na moni watata au wabaza kupekisa batu waza kulubwa pai boyo mesoko to tia ki jonso to tia mona na kati na lupango derangement kuuza la te bele batu tokokota wa batu zana ndinawa mesika tikawa pabate lupango kanga mitena zana kumona baza kukota kuna mesoko to kati lupango na bisu nditu zana kimya erezo mabo sibo tungi pandingi kasi mala mo debo fuku wosi bi banda pa kitoko bobani kuna bongo sanate kisangani de baba ya bakuyela bino epeli ndenge baya kuyela kabisa na kisasa kasi balala wapi soko tutungi te bakolala wapi malamu de to sidi sabanda ko to bandi takwa ke to kona bo bandi kuna malamu de sol bo sidi sabo soko bolingi de bapaya mabulungwa ka mokili mo bimba baya ko tala kabino abi malamu de to sala banda to sidi sabanda ko wana pate oli to kana kusala wa to na kuduwe ba hotel bisu na mbongo te batu bali bakita kisasa kasi yenge no mubulu ake kupanda ndako minene wana akusirisa kondengeni yepaza na mbongo te ngana seki baba ngana zana mbongo te ya solo na 1921 batu na kaye
sabi baye oh me yiki bago laksana mutoko ndenge ya sani banganga bwana basaba oh yo bravo sani so yo linye kutunga ngumba pesa yo kukuba uzana mbo papa bibi kana na kamatize achina mbogo na hiyo asali ya cohesion surtout na mabeli kama na kutepo na nyango yo tuninga soko na sana mbongo na ngai batu oya kutia giza hiyo oya kutia dimi oya kutia mbili oya kutia sa oya kutia sega na yo mtoto na bongo nawe na ngai na zangi bongo ngai na kuleka bibi boni akosaki akosaki wata lelo soko 10 sante da kai yo moko kukamwa banda ko kitoko boy isu moko to sali batu wana bado baki meye ngenge zali mubulu ye pia sana mbongo te kasi abanda kamisala minene akusidi sango ndengeni boni banda ko silite soko kura izala ki makasi na butunde balaki binu sike mavrema ni kamani izala kapasi orke kura izala makasi eto memaki groupe électrogène o itabla kananga ite pamba tena hivi malamu de kura izala bino orke kura izala faible trop faible même soko to branché na kati na projecteur na biso mine yote bikufi alors ikusala dérangement ya mwana ni balakisa binu sinde materi isala ki kapasi soko ba renforcer courant eh bien vraiment beaucoup kutala makamande ngona banda kwa na beaucoup ndimate ya biso beaucoup ndimate bato bazani na bongo moyente baya kotala mto ya zali ndoke mto ngo grand magicien mto ngo azali franc-maçon mto ngo azali rose chrétien lito na ngai uzara oyo babenga mi ba chrétien balinga ite oyo babenga mi bandoki balinga ite oyo babenga mi ba rose chrétien balinga ite oyo babengi ba magicien balinga ite ba oyo bazali ba franc-maçon balinga ite bongo ngana zali nani batu yonso tuwana bakulinga kanga ite ikama benga na sara banda na yaki na finyi mutu na kena ndako mutu banda na koti na kati na enceinte ya parcelle na biso na bandi na ngana kati na ndako kasi mpatu bakubenga ngando bakubenga ngamo yibi eske na kota na ndako na mutu ngana kwandi na ngai kati na kwandi na ngai kaka kona na kati na ndako na biso kasi batu babenga ngamo yibi na sala baba moni dikambo izali bandimi oyo babenga mi bandimi minene muntu wana zali mutu mabe bandoki balubi muntu wana zali ndoki moko ya makasi eba kulinga kanga ite ba framaso balubi wana zali framaso ya ndenge musuto lingi yete ba mazise balubi muntu wana zali mutu mabe ba rose chrétien muntu wana zali mabe bongo ngana zali nani atandele to kuyiba kaka lelo mwaye kubibisa ngo izalite soko mukoro mango koki wale bisanga iba mama ya solo mukoro wana nafasi kuzana mukini kasi binu bobengi ngai magicien na ye wana bobanzani binu bobengi ngai franc-maçon tango na kumi wana babanzani muntu wana zali na ndoki ya ndenge mususu soko na kumi na ibalisika na bango badingi kumona ngai soko mukete muntu mabe nini ngana sala seki vedir bazala kana secret oyo ndenge to kotondola yako mukolo mususu tango yote lelo vraiment na dibisu baso to lungola kaka mabe to zala mutu moko seno mukolo wana soko yango yokuke na kusana kamaradi susu te tango ana meme mama fumando na boyi donc oyo yonso kutosa mibeko wana dia kusala amina ngai bino ba so bozali awa bozali image nzambe
donc tozali bana nzambe tozali banzambe donc moko amibundela kamata talanta na yo mema yango okumisa ngo esika elaka po ate nzambe tata nkolo yezu eli mosantu basepela yo na komona tata mwana pia eli mosantu amen. Mokolo mosusu mwana na biso moko yempe mokongo azwi nzembo ya bakoréen. La Corée ezali mosika tata moko mpe azwi nzembo ye mpe mwana moke kaka azwi nzembo monoko ya kuna na Tanzanie kuna na Zanzibar ntango ayembi nzembo wana tozalaki na kati na ndako tozali kolia na tata moko yebe mutu na kuna te kasi azalaki kuna ntango bana na biso bayembi nzembo na libanda tata wana bandi kolela ngai na bani kasi ndenge nini oyo yebe mwana mokonzi na biso ya Zaire te kasi mokili mosusu ayaga kutala biso tomoni mwana wana tiki kolia abandi kolela makati sana ngai makebusika kana tuni mfano uyale bisu kulia bisu te kia levina moni maua ya nini bama nze bango bajua ngo na luyo woki nini dia solo na uki mongongo wana kolela muntu mwindu yepa ya nzambe ndenge mpasi na muntu mwindu sika na batu ya ndenge mosusu biso batu mwindu bazala komona na biso lokola biloko bizangi ntina yango wana leka mwana esalinga mawa yango wana nga nazala kolela ya muntu mwindu epai ya nkolo atuni ngai ndenge nini mwana oyo azali mwana moke ayibili monoko wana kulemona na ngai ezalaki mosika te na lemolelaki epeza malamu ya lubiya aloro nabiki mpona nini nakokaka koyoka makambo yete kolela ya muntu mwindu epai ya nkolo ntango wana bazalaki kuteka baesclave na ntango wana marché baesclave ezalaki nze mwana ya olia yima matango wana ejili kaka na ntango oyo na ngai tozali totunga mokili mwa sika tozala biloko bya sika tozala lokola bana moke tozala lokola mwinda mundimi azali mwinda esika nyonso toyo ozali soko lubi ete nga nazali chrétien ombikumisa batela bibeko soko ozali moto ya kubunda soko ozali mobomi ndenge ndi bondimi na yo olandi maître na yo te landa nkolo yesu tolanda tata sikibakeba tobanga na biso te tokolonga nzambe na biso azali vivant biso tokosambelaka nzambe ya vivant ya kokufa te donc esika wana bamama na batata tosala misala na biso totunga lingumba ya suka bato bandimi yango te pourtant lingumba na biso ezali lingumba ya suka nalobaki na butu nalobaki lobi tao tozalaki awa nalobaki ete batata Abraham batungaka lingumba ya tata nzambe atiaki fondation baoyo bamemelaka biso mokanda batata nzambe batungi miri kasi bajili oyo akotia likolo atia manzanza atia baporte atia bafenetre abongisa bakati na ndako azalaka te tonke tata makosoli ndenge alemuli biso ya solo ntango mwenda ekiti ale tomoni pwelele lelo oyo ngai mutu mwindu nakongumi batela bamama batata tozala solo mwinda
esika yonso tovandi malamu de sika wana izala propre na tina nini tozali na biso biloko mabe kasi nzambe abongoli biso tokumi lelo bapilie na ye tosambela mpenza malamu tozala bana na mibeko oyo ndenge nzambe apekise kosala boye te kosala yango te pamba te nzambe soki apekise ye likambo yiba tie na ye apekisili yango tozali banzambe biso nyonso tovandi awa tozali banzambe image de Dieu lokola tozali image de Dieu tobanga kosala mabe tozali image tosalami na lolenge na ye tozala image ya solo ntango mosusu soko tata abuti mwana ateyi mwana wana mobulu ake kosala likambo soko baye koloba na yo mwana na yo tata mwana solo yibi nde azali mwana na yo kasi akoloba ya solo azali mwana na ngai kasi nalebi otali pamba te mwana ngo azali mwana mabe mpe soko mwana wana azali kosala malamu bato babandi kokumisa ye papa abuti mwana ya solo esengo ya tata na mama ekozala be na kati na motima ya solo na kati na motima na ye asepeli mwana na ye kasi akobimisa yango libanda te pamba te alingi mwana na ye nzambe na biso alingi biso mingi soko tozali bana na botosi tozali image tobanga kosala mabe biso bandimi tobanga kosala mabe mondimi ubie chrétien azali mwinda tozala mwinda po ate bato oyo batambolaka na molili balanda biso po ate baya kokutana na nzambe tata na nkolo yesu eli mosantu tosizala makasi ntango na vwande wana aza kotalaka bato basala kokotaka kuna na nsima pamba te miri esili te namoni batata awa baza kopekisa bato baza kolubwa pai boyo me soko totiaki nyonso totia yango na kati na lupango derangement ekozala te bele bato tokokota awa bato toza na ntina awa me sikasika awa pamba te lupango kokangami te nazali komona baza kokota kuna me soko tokangi lupango na biso nde toza na kimia heureusement bosi botongi pa mingi kasi malamu nde bokokisa bosilisa bandako ya kitoko bobandi kuna bobusana te kisangani nde bapaya bakoyela bino ebele ndenge baya koyelaka biso na kisasa kasi balala wapi soko totongi te bakolala wapi malamu te tosilisa bandako oyo tobandi ndako kitoko wana bobandi kuna malamu te solo bosilisa soko bolingi nde bapaya bakolungwaka mokili mobimba baya kotalaka bino abi malamu te tosala bandako tosilisa bandako wana po ate olie tokenda kozala tokona koluwe ba l'hotel biso tozali mpe na mbongo te bato balobaki na kisasa kasi ediange na mobulu ake kubanda ndako minene wana akusilisa yango ndenge nini ye mpe aza na mbongo te nga naseki bango nga naza na mbongo te ya solo na 1921 batunaka ye banganga nzambe baye meyeki bango lakisa na moto yango ndenge yazali banganga nzambe wana bazali kasi yo vraimen ozali songo yo olingi kotonga lingumba mpenza oyo ozana mbongo papa akamati zero atina moboko na ye asali yango ya kwesi yonso so na mabele ndeka mwana na kolembola binyango te yo otuni ngai soko naza na mbongo na ngai bato oyo akutia 10 zaire oyo akutia 10,000 oyo akutia 1000 oyo akutia 100 oyo akutia 50 na yo moto otuni na mbongo nawe na ngai nazangi mbongo ngai na kuleka bino boni akosaki lelo soko kumi na centre d'accueil yo moko okukamwa bandako kitoko boye biso moko tosali bato wana balobaki me ye ndenge azali mobulu ye mpe azali na mbongo te kasi abandaka misala minene akosilisa yango ndenge nini
bon banda ko isilite soko kura izala ki makasi na butunde balaki sibinu sike ma vraiment ni kamani izala ka passe orke ko électrogène o itamla na ngaite pamba tena ibi malamu de kura izala na bino orke kura izala faible trop faible même soko to brancher na kati na projecteur na biso mine yoso bi kofi alors il faut ça dérangement il y a quoi de balaki ça de cinéma et ça qui va passer soko ba renforcer courant eh bien vraiment beaucoup kutala makamande ngona banda kwa na beaucoup ndi mate ya biso beaucoup ndi mate bato bazani na bongo moyen te baya botara mto ya zali ndoke mtu wangu grand magicien mtu wangu azali franc-maçon mtu wangu azali rose chrétien litune nanga yo zalaka oyo babenga mi ba chrétien balinga ite oyo babenga mi ba ndoki balinga ite oyo babenga mi ba rose chrétien balinga ite oyo babengi ba magicien balinga ite ba oyo bazali ba franc-maçon balinga ite bongo ngana zali nani bati yo sutu na bakulinga kanga ite ikama benga na sara banda na yaki na finyi mutu na kena ndako mutu banda na koti na kati na enceinte ya parcelle na bisu na bandi na ngana kati na ndako kasi batu bakubenga ngando bakubenga ngamo yibi eske na kota na ndako na mutu ngana bandi na gaika na bwani na gaika takona na kati na ndako na bisu kasi batu babenga ngamo yibi na sala kabamoni likambo izali bandimi oyo babenga bi bandimi minene kasi balubi muntu wana zali mutu mabe bandoki balubi muntu wana zali ndoki moko ya makasi eba kulinga kanga ite ba framaso balubi wana zali framaso ya ndenge musuto lingi yete ba mazise balubi muntu wana zali mutu mabe baro rose christian muntu wana zali mabe bongo ngana zali nani atandele to kuyiba kaka lelo mwaye kubimisa ngo izalite soko mukoro mango koki wale bisanga iba mama ya solo mukoro wana pasi kuzana mukini kasi binu bobengi ngai mazisia na ye wana bopanzani binu bobengi nga franc-maçon tangu na kumi wana bapanzani muntu wana zali na ndoki ya ndenge mususu soko na kumi na basika na bango badingi kumona ga isoko mukete muntu mabe ni ngana sala seke be dire bazala kana sekre oyo ndenge to kotondola yako mukolo mususu tango yote lelo vraiment na dibisu baso to lungola kaka mabe to zala muntu moko sino mukolo wana soko yango yokuke na kusana kamaradi susuke tango ana meme mama fumando na boyi donc oyo yonso kutosa mibeko wana dia kuzala amina ngai bino baanso bozali image ya nzambe donc tozali bana nzambe tozali banzambe donc moko amibudela kamata talanta na yo mema yango kokumisa ngo isika ilaka Patenza mitatanko yezo ni musatu basi pela yo na kumuna tata mwana pia ni musatu amen mukolo mususu mwana na bisu moko yempe mukongo ajui nzembo ya bakoreyen la Corée izali musika tata moko pe ajui nzembo yepe mwana moke kaka ajui nzembo bakulu monoko ya ba kuna na Tanzania kuna na Zanzibar tango yembe nzembo wana tozalaki na kati na ndako tozale kulia na tata moko yebe mutu na kuna tekasi azalaki kuna
tango bana na biso yembe nzemo na libanda tata wana bandu kolela ngai na banyi kasi ndenge nyoro yembe mwana mukonji na biso ya Zaire te kasi mukili mususu ayaga kutala biso tomoni mwana wana tiki ulia abandu kolela makati sana ngai makebu shika kana tuni yapari ukuyali kulia disuste ya levi na moni maua ya nini bango nze bango baju yango wapi na levi woki nini le ya solo na woki mongongo wana kolela muntu mwindu yepa ya nzape ndenge mpasi na muntu mwindu sika na batu bazo ya ndenge mususu biso batu mwindu bazalo komana na biso lokola biloko bisangi ntina ya wana leka mwana isalinga maua ya mwana ngana zalo kolela ya muntu mwindu epa ya nkolo atuni ngai ndenge nini mwana oyo azali mwana muke ayibili monoko wana kule mwana nangai izalaki musikate na lemo lake peza maalamu ya lubia aloro nabiki mfana nini na koka kako yiyo kama kabubo yete kolela muntu mwindu epa ya nkolo tabu wana bazalake kuteka ba esclave na tabu wana marché ba esclave ezalaki nze mwana ya ole yima matango wana chini kaka datango yo nanga itosa to nga mukili masika to zala biloko bya sika to zala Qu'est-ce qui